mais oyo eza pe naturel oyo moto azokana eza oyo ye azokana nga oza mwasi na nga nalinga makasi chérie. Tu es une très belle femme que j'admire et puis nalinga oka ndenge oza surtout yo moko na nokolo histoire nde nalinga makasi. C'est toi que j'aime. Siko ndenge za wana. Ah, chérie, natanga ki bon bakozwa émission ngo batindela bakomona tant susu yonde moto wana confusion. Nga mwasi na nga ko mitungisaka te. Mwasi na nga eza yo. Déjà nanu 1 an et demi eza nanu mpona mbongo. Fona kangisa mbongo comme ça na ebike nazokende kobala mwasi et puis mariage nanga eza mariage moko oyo bato bakotinda susu bambongo po basoutenir yango. Chérie, côté kolakisa bato makambo tozosala eza ya solo ngai nandimaki teke nakokota na ndako oyo navandi na le Daya bolingo na biso eyebani na monde entier. Monde mobimba comme le likambo nde ya bango. Nazo ya kobala na famille na yo. Nazo la mère bio la lion. La lion. La mineure à l'âge avancé. La mineure à l'âge avancé. La déesse de la tendresse. Ah ma chérie, nalingana tu na so pona ndaku ndenge to banda kosala parce que ezosenga soit toza na Paris pananga soit nga na se déplacer Paris Dijon dans le but, moi, c'est moi en Afrique. Oui. Non, tu mens sur moi, chérie. Non, je tu n'as pas bien regardé l'émission, ma femme. Effectivement, j'ai regardé. Non si. Moi, c'est moi en Afrique. Au répondre, bon, on a fait 20 ans. Qui y a comment on a les hommes, on a bon hommes, alors on a tant de changer l'équipement d'aku. Na ebité mbetu wana na sombango. Yo mwasi na nga moto somba mbetu wana to mobali mususu moto somba mbetu wana. Et si la vena po etika nga na okimia bolingo nga na pesi yo eza bolingo mo ya temps plein à part ka musala moko ok musala aussi les choses on ndako to vendre la biso na ndako c'est mieux donc yo fozaka na ndako nalinga omona yo ma petite chérie bamakambo wana banini nga naza lisuku na te parce que nakomi tata mobimba. Tata mobimba bana bakoli bana baboti donc naza susu na posa loyenge te nakomosala makambo ya solo na yo nde mwasi nanga. Je vais à Paris. Yo za Gaulois. Naza nakozala jamais Gaulois. Faire Gaulois abandi musique na miso nanga. Émission na mona na télé awa émission l'équipe ba yambio. Parce que na zoye ba té émission za tanini mais tant otangi 5 basi na bike non c'est ça émission asika. A tout nu makamba moi si so moi sur le bi oui na c'est moi si. Na lelite bambongo oyo yo opesa nga mais nga nalingi mobimba na yo. Mon choc ça nze moyemba. Ezali likelemba te moto alingi akota ezali nde bolingo ezali distance te naleli te bambongo sopelaka ngai nalingi se mobimba na yo. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne.
Gims, Dadju, Gazo, Fali Ipupa, Soul King, Youssoufa, Steph London, Guy de Besbar, Yalevis, Merveille. Ils seront tous sur scène lors du concert caritatif événement Solidarité Congo qui se tiendra à Paris le 22 avril à l'Accor Arena. Le 22 avril, faisons entendre nos voix. Ensemble, plus fort que jamais. Check ça. Fais ça fort. Lelele tokende shikoko lelele tokende shikoko 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 shikoko. Tu connais ton Gananza, c'est Fire Mission. Venez découvrir Fire Mission sur les réseaux sociaux et participer à notre campagne de financement participatif. Fire Mission est votre futur jeu de la street et justice. Participez à notre tombola, tentez de remporter un visa, un billet d'avion aller-retour pour la France. Prise en charge, hôtel plus invitation à la soirée d'inauguration du jeu Fire Mission en présence des stars. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. L'heure est grave. Didier Lacoste sert de bande. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22h au gymnase Marie-Belle de Paris. Kolele Keseni. Didier Lacoste, Mukentunga. Contact et réservation au 07 62 16 25 56. Billets disponibles au www.gymnase1820@wanadoo.fr et à la FNAC. De la musique pure et vraie avec Didier Lacoste, Mukentunga. Acte nde elakisaka ke moto mwasi oyo nalingi ye mbala oyo nalingi ye babi bolingo eza maloba te me eza na baacte siko nde eza boye daya bolingo na biso eyebani na monde entier monde mobimba bakomi olobela likambo ngo nde ya bango bakomi koloba makambo ngo nde nzoto yango ya bango siko futu lakisa pe bato ke makambo tozosala eza ya solo chéri kote kolakisa bato makambo tozosala eza ya solo ngai nandimaki teke na kokota na ndako oyo navandi na le na bakolomboka ya mboka oyo nandimaki yango te mais sikoyo nde tozosala boye donc bakolomboka baye kokuta biso na pale bahonore biso na ndako na yo mwasi na nga donc nga natondisami na esengo
bato wana nzamba bénir bango po baye kolakisa peke bango mpe balingi nga mpe nalingi bango surtout yo moko nano kolo histoire nde nalingaka makasi. C'est toi que j'aime. Siko ndenge eza wana malgré tolobi ke bato bakipe biso te bato balanda biso te bapresse mpe biso te, oui, mais tosala siko nde yo ndako na eza kuna nga ndako nanga eza awa nga mpe nakokita kuna te kaka boye natika ndako nanga naya kofanda epano kuna. Il faut quand même eloko moko esalama, il faut quand même se présenter famille bamona yo bayeba yo parce que po so ndiko luka mbongo lelo tayebi te mkono kokangisa mbongo ti po ya honore po babagi ya mariage desa bayina bakada babagi déjà mariage bayina nga kobala na nga je pensais comme quand kobala na nga na tieli bango 1 an et demi. Ah, ebele oui. Oui, 1 an et demi. Ebele. Le frère m'a dit 1 an. Pour un bon, pourquoi? Déjà na 1 an et demi eza na nous pona mbongo. Fona kangisa mbongo comme ça na ebike nazokende kobala mwasi et puis mariage nanga. Eza mariage moko oyo bato bakotinda susu ba mbongo pour soutenir donc mais je compte que sur moi-même donc 1 an et demi na pesi bon nazo ya kobala na famille na la mère bio la Lyon. La Lyon. La mineure à l'âge avancé. La mineure à l'âge avancé. La déesse de la tendresse. La déesse de la tendresse. Ah, ouais, Yonde na sepeli na yo, yonde mama na molonga ninanga, mwasi kitoko. Lokele. Papa Manyema. Nde babotelanga mwasi kitoko nga lali pembeni na ngai. Yonde madame na ngai, yonde chérie na ngai. Yonde na lula. Ah, nzambe na. Tango mitalaka bomona ndeni. Namimonaka aimé, hein? Très aimé par ses... Chérie, nalingana tu na suo pona ndaku ndenge tobanda kosala parce que ezosenga soit toza na Paris pananga soit nga na se déplacer Paris Dijon na week-end na semaine comme ça vendredi samedi dimanche toza na Paris na ndako na biso ya Paris yo mondeni. Oui, on a peine raison, mais pour le moment, on a volonté. Pour le moment, c'est moins difficile que nous avons. Parce que pour le moment, on a une occupation où ils sont donc je sais que parce qu'on a un week-end. Il y a 6 heures, on a des formations. Et le canal on a lundi. Donc vendredi, c'est à 18 heures. Oui, c'est compliqué. À 6-18 heures, nazo na butu fona kino musala na la dona samedi ezaka ba souffrant na samedi na ki mais kalate zo sila nango kalate zo sila nango esi la vena po etikanga na okimia bolingo wana pesio eza bolingo mo ya temps plein apaka musala moko oke musala aussi les choses on ndako to vandela biso na ndako c'est mieux. Donc yo fozaka na ndako nalinga omona yo présence na yo omoni bayemba nzembo mubo na Choc Star ezali likelemba te oyo moto alingi akota me nde eza bolingo ezali mpe distance te naleli te bambongo oyo yo opesaka nga me nga nalingi mobimba na yo moni Choc Star nzembo yemba ezali likelemba te moto alingi akota ezali nde bolingo ezali distance te naleli te bambongo sopelaka ngai
Naningise mobimba na yo. Ngande mobimba na yo nde nalinga. Yo nde soki na omona yo, je me sens à l'aise. Je me sens donc mon outil formation boye. Ngai salinga bien oyi au koti au moninga mobali na yo tendresse ola lilinga vie yango wana chérie vie yango wana. Vie wana na bongama comme ça na mona na ba parents malembe maloba na yo ezalaki kitoko bo pressé biso te donc toza na couple moko tozobongisa makambo donc et ça là bien comme na beti 2 jours awa le 3e jour. Donc, le lundi soir, toujours déplacé. Toujours à Paris, Ngai Miginima, Emmanuel Manzambi, et puis Thierry, réalisateur, toujours sans oublier Montokoti Kalawa, Namboka Nae, Colombo Kamapipo. Donc, toujours Koutana, Kalamingité comme ça, Toyebane, Yarosalama, Moussoussou. Je t'aime chérie, je t'aime beaucoup. En tout cas, c'est réciproque. Mais non, il faut changer banda kuna yo, faut changer bakiti, faut changer bambetu, babiloko yo, faut changer. C'était pourquoi? Bon. Mobali nyonso sokazana mwasi. Soki ya komonana ezomonana mbongo ezomonana alinga ta mosuku kochange baéquipement ndako nayebi te mbetu wana nani asomba ngo yo mwasi na nga moto asomba mbetu wana to mobali mosusu moto asomba mbetu wana donc nga nakolingaki na change mbetu totya mbetu na biso sika soki yo te moto osombaka ngo c'est quoi bandit déjà? C'est quoi tant on se baki éviter muta somba mbeto éviter muta somba bakiti ingelo bani que je pense que ndanda ndena salaka muta kota kawa to muta lala kana mbeto anto ndeni omoninga mulepa chérie ngandenge nga mobali na yo nazwalaka yo nazwa ko mwasi moko ya bwania mwasi moko ya mayele makasi. Et puis naïbara bien qui na bolingo na biso mibale tokende musika nzamba pona ke tokende musika entre nga na yo donc na lobai kanga na sens que mbetu mikolo koya donc to bongisana na makambo libala awa nga na kobanda koya na ngai ba weekend ba semaine na ye na nga na vandi na nga na yo mwasi na nga mais na osala tout. So nzamba sungi to changer mbetu na cha donc on lala ki bon ça qui va cauchemar te na sala cauchemar mo te na lala ki elengi magasi na lala ki bien penza j'ai bien dormi parce que to consumba mo idée à changer c'est que to lala ki mongo au sala ba bando to mabe on débat bazolanda yo kaso zaki na ba guerre blo poto yo lo banda cela veut dire que en plus na ocho ta fumo na yeka siko bani na masola bon. Non, chérie. Non. Sungite, hein? Non, comme sungite, donc, kutu yao, et l'axi donc, nga, et l'on m'a yebi, c'est toi ma femme. Je rentre maintenant dans mon domaine à moi. Oh, m'ta proposé, et ça, oh, m'ta proposé. Mais oh, ils appellent naturel, oh, m'ta zokana, et ça, oh, ya zokana. Nga, osa moi sinanga, la linga, oh, makasi chérie. Qui est une très belle femme que j'admire et puis nalinga okande ngoza na malamu na mabe nalinga rayo mais mikolo koya donc son za masungi to c'est procédure à côté ya ko sala ko sangisa baboti aprendre to kokende nango na sens mosusu il a changer tant sombe et tout, changer moi babiloko, pourquoi pas. Et alors on peut quand il y a cadre, il y a contribution, il y a bichon balai, voilà.
Madame, c'est quoi ce que vous pensez que vous avez kozonga awa na Dijon? Oui, oui. Bon, kozonga Dijon ndenge nake ko préparer. Bon, producteur nanga Migueniema et c'est alobaki yonde mutoko yakuna. Migueniema donc à produire biso donc yoko ya Paris et puis ozala pe pananga lokola yupo ya minga pana yo. Bon, on a travaillé avec un te pona nini. Oui, na koya ngamo. Transport na yo za mukolo. Ouais. Aujourd'hui de futi ticket na yo c'est ça on combien ceux qui a moins cher à 40 euros aujourd'hui transport na yo yé. Na koya chérie. Oui, t'as la maman. Na koya chérie, na koya otala yo. Donc na koya awa to fongoli nzela. Bato bayebiki na zalaki awa 3 jours. Et puis, na koya de temps en temps pour nous rendre yo donc visite, pour secourir yo, na ndenga ya kimwasi na mobali parce que tu es ma femme la plus aimée. C'est toi que j'aime. Merci. Ozela, avant na Ozela. Je pense que dès que le bibo soit na Migueniema avant uyo ngana oya liboso uyo oya liboso mais faut tozala ka contact pour benganaka. Amen. Ma ba njukulu no akala kala na faut tika tika ba na tika tika ba na ndale émission mo ana télévision na ndale émission ta émission no ya kala to ya sika batuni yo basi comme bandao linga yo obi 5 batuni yo lisusu ndenge zawana na basi wana nyonso mwasi nini oponi obi mwasi moko après olobi ke non ndenge za wana ozwi mwasi ya ça ba critère na yo olobi o te ça ba critère na nga te parce que ba critère na nga ezali mwasi fo azala awa na France aza na ba Afrique te batuni moi, je en France, moi, je en Afrique. Dans le but, moi, je en Afrique. Oui. Non, tu mens sur moi, chérie. Non, je tu n'as pas bien regardé l'émission, ma femme. Effectivement, j'ai regardé. Non si. Moi, je en Afrique. Au répondre, bon, on a 20 ans. Oh, tu as bien en Afrique. Où est Liboso? Monsieur qui après qui annonce na yo wana monsieur na mona na télé awa monsieur qui ba yambi yo parce que na zoye ba té monsieur za tanini mais tant otangi 5 basi na bike non c'est émission asika atuni yo makamba moi si so moi sur le bi oui na c'est moi si abi d'accord siko ba critère na yo est-ce que azana ba critère na yo le bi non, azana ba critère na ngate. Ouais, moi souvent azana ba critère na ngate. Yo le bosso déjà moi si. Mais oui, je leur avais dit que j'ai toi. T'es au Afrique. T'es. Si. Chérie. Loba akata kinga maloba. Bon ba journaliste à lelo hein, moi c'est nga yo kanga bien. Ba journaliste à lelo, ba tuna mituna. Mon atam susu mutu aninga zo maloba invité na yi à répondre. Oromona akatiye maloba. Akati invité maloba. Ya komo loba lisusu. Nga na Afrique na moi c'était. Réponse na yoti. Ah, loba etika la kindengwana. Mais moi c'est na nga yonde parce que prévané ba komona biso na télévision. Non. Ah, chérie, ne tanga qui bon, bah, rejoint émission, batindela, bakomona, tant sous yonde muto na confusion. Nga mwasi nanga, ko mitungi sakate, mwasi nanga, eza yo. Ba petit chéri, ba maramboana, banini, nga nazale suku nate parce que, na komi tata mobimba. Tata mobimba. Bana babkoli, bana baboti, donc naza susu na posa lo ingete
nakomosala makambo ya solo na yo nde mwasi nanga voilà alamu tozalaka sérieux ndenge ezali tozala sérieux mpo kofondre bato nyonso bazoba kuna oyo yozi na terminator aza boye yo okanisa nini ebalobaka makambo ebele mais nasepeli na bato ya Dijon nde bayambeleli nga bayoki na bango bato te bango bayambi nga na cadre ke bayoki oyo kaka yo moko sere na bango ozoyebisa bango bato ya Dijon bayambi nga bien bayambi nga très bien nasepeli ndenge bayambeleli nga et puis 3 jours tovandi omoni ke navandi kimia ozowuta no mosala ozoya tozokutana kitoko tozosolola tozobondela nzambe donc couple na biso eza na esengo makasi couple na biso eza bien moi je t'aime chérie et je t'aime et je t'aimerai toujours nalinga ipo ndenge azoya wana siku azoya kozwa mpo kokende no ye bango baoketika bazoya na mige baokende kotika yo tozozonga Paris. Bozonga Paris. Tozonga Paris. Le troisième jour. Donc dans une heure du temps, des calibres aux autres. Mais puis on a s'appelé à ma pipote. Et alors c'est grandi mari. Na mona rimta lukela ba makam. Aba no lukela ma pipa za c'est ama mbali moko lo ba trop. Na mona na balai bana ya ko ba ma na ko bozo bona na ko yo pete ba pla na banana malembe kende fonga ya malembe ndenge tembo bata boyo so ne ko sko ta kende ka panga okete parce que ma pipe Emmanuel à quelle heure? Bien. Ouais, bien. Vieux. Le bâtiment, ça fait une semaine, ça va être. Comme on a mort. Wow. Ah, puis, mais il a besoin de devenir. Vous allez comme ça. Ah, il faut que soit un téléphone. Il a toujours allé comme ça. Ah, chica quoi ya. Ozo sonner la porte on dirait la police qui mokelenga kufa. Mais petit na ma pipe mon konta mboka oyo. Yozi au bon pied. Ndako ngoya yo, ndako le fondé ndako na yo. Ah, c'est. Ah, moi ça vient là, il non ça ni. Ah, bon moi ça fait. Ah, kitoko makasi. Viens, félicitations. Ah, merci mingi ma pipe. Mboka oyo. Bisous toi beau frère na ouais. Wow. Ça dit que félicitations. Merci beaucoup. Mboka oyo même di mamelio. Na ina masanga mige. Ça dit que merci mige félicitations. Mère bio. Sermanga, moi c'est malamu. C'est un mot à celle là sur le terrain. Hein, moi quand on a parqué. Oui. C'est à ça là terrain. À tomber là sur le dendo, Thompson, tout d'amara et mon aurait été bouillé. Pour bandoya et mon tondo zala vie. Ah, bien sûr. On a CP fort. Ngapé na CP ni makasi yo monaki na télévision. Nga na ba tuninga question pour sérieux. Mais mingi nye mazolo bakeno donc na Dijon ba pipo vandaka wana. Tant na yoki kombo ma pipo na yebi ma pipo leki na ngai ya kosakana te. Donc que je respecte que motoko salo mabetenga na zawana. Donc oyo aza madame na ngai nde na lingi donc bino baleki na ngai boza na Dijon na ba yaya baza na Dijon bozo soutenir biso. Ah merci vraiment. Merci vraiment. Merci. Bon en tout cas na meme de bino kaka bolingo. Donc na meme de bino kaka bolingo. Donc oyo ezalaki naza alabi vérité ti yolinga ya nani biso to na Dijon blom so Paris to lia rapi ko les autres blom ya Paris bolingo vie c'est la yo eluni ngaza na besoin na mona ye ngaza kana posa na mona ye c'est le plus important on est bien 3 jours bien sûr d'ailleurs hein ah OK il faut très beau et moi, vous ne savez pas, moi, Abdou a servi Abdou.
Nabetaka mwa bapompe ya badi ku ya libende ne fiske ezongisaka taille na ndenga taille olympique na sens wana alambeli nga fumbwa safu nga naza muyumbi mukongo Mswahili Muyumbi na Mswahili vile. C'est bien. Baswahili mystique vile au travail. Baswahili mystique. Vile Baswahili mystique vile au travail. Bon, on a travaillé Mswahili ya Zamuntu, Muluba Zamuntu, Musukwa Zamuntu, Muyaka Zamuntu, Mundibu Zamuntu, Mutando Zamuntu, Muyaka Mupende, donc bikolo ezebele biso nyonso na kata RDC toza na baitini ebele nga siko na poni nanga Mswahili po Mswahili ayebi kobatela mobali Mswahili ayeba kobomba mobali bien na ndako Mswahili ayebi kosala vie na mobali bien yango na poni ça vient en micro bon tu laisses zakara isani ya makambuti via poni na engai via na pasteur yanga pa na maman pasteur to fond l'église ne soit kalati na Dijon to luka déjà sale to c'est ce qui veut dire comme ça à ça banquette à l'occasion déjà sale pour tout bana déjà makamna soit église donc si vous allez inviter mon ami Genyema selon la vérité félicitations bon on a le baptême on a beaucoup de fleurs. Merci. Mais viens, on a profité de la monio. Ça dit que c'est un grand chanteur. Donc ça t'est long, oui. Tu me l'as ta mère. Nous gagnons un producteur. Voilà la bite. Ouais, là, l'eau moins mystique à moi souvent. Ouais. On tient encore. On a 7 idées. À 7 ans. À 7 ans. Hein? Na télé? Na télé? Si, donc on rappelle la télé directement. Télé, c'est soit. Na na téléphone na yo. Yo akosa ni boy mala veve et c'est bien à voir. TV na mona ya ML. Na moni ngape na moi c'est bimai manda tongo kendeki formation. Autu kozonga kala mingi te. Donc mais bien tout ce que na inedita tozonga. Ngana kitika bino na kitika bino boki. Tozonga zonga ba Paris. Na sepeli makasi mapipo na sepeli trop na visite oyo ko rendre na Dijon batu nyonso tout j'ai sali Weranson le roi de la forêt, j'ai sali Jubin Piana Mukulumpa, j'ai sali Matou Samuel Masananga utu ko ya Paris ba ebisinga ko na Paris na kolukayo et puis tokutana donc j'ai réussi ma pipo donc soko yi na Dijon okokutana na ndeko na bino ma pipo pour meka ko orienter bino na ville à Dijon à Yebani mingi. Il y a pasteur. Le pesa va pasteur. Wale Sambote, Sambote. Na pesi Wale Sambote, Denile Simbote, Moïse Mbi Mbote, Mike Kalambai. Yo maman badina Werason. Donc na pesi bandeko nyonso surtout Mbote. Il y a un pasteur. Donc, nous avons un pasteur à Batunios. Donc, on habite Weranson, pasteur, pasteur Mike Kalambay. Bon, on se bat un musicien. On se bat un mukilio. Donc, on a soutenu un banane. C'est ça qu'on a fait. Amen. Bon, on a fait une invitation encore. Les 7. La Irège Arena. Les 7, quel mois? Les 7 juin. Ah, les 7 juin, tous à la ceux qui te yokani na mer. Oui, ceux qui te yokani bien tourner aux ala. Ceux qui bien mer. C'est bon, sur la bien il faut qu'on y a commerce le 7 juin. Le 7 juin à Paris? Parce que yo ça Gaulois. Naza d'accord ça la jamais Gaulois. Faire Gaulois à bandi musique na miso nanga. Donc à bandi musique na miso nanga. Naza tout terrain wingi musique tout terrain. Faire rigola na kati en tant que dernier fils ba ya na yeba Jubin Piana ba Weranson ba nini
Mère, oza gauloise? Ouais. Nga kala ntuna ba vérité na yeba na ba musicien te. Na yeba ka ba nga na yeba suna na yebika ba to bazali kolo ba principal ba wera JB après na yeba ferré après na yebi fali le reste na yeba bango te. Na linga ka banzembo wera ya ferré. Na linga ngo. Nga na linga banzembo. Na linga ngo na yoka pe fali. Pasta, ça quand le moi Jésus Niasco, il ça va bien. Ngana sepela nzembo ayimba vita imana. Aiwa, wana chanson nga fétiche. Ya solo, betela merko. Obenganinga libanda ya mbula esika pongi ekokutanga esika nga nakolalela pongi ekipaka place te o ata na divan olalana. Ngana marcha la bagoloa. Ok kunga, ok tembo. Oui. Mais non, je l'ai bien oublié. La force. Non, je l'ai bien oublié. Ok. Pour ma billet déjà tu as soupe et moi aussi là. Ouais. Mais non, je l'ai bien oublié. Siko yoka. Siko yo. Téléphone à ça. As-tu mon cas? T'es vous avez un téléphone non, je l'ai bien non, je l'ai bien oublié Siko non, je l'ai bien réservation Siko. Eh, Dieu, c'est un plaisir beaucoup non. En tout cas. Obenganinga libanda ya mbula. Bisika pongi ekokutanga bisika ngana kolalelanga. Pongi ekipaka place teo atana divana kolalanga. Valeria moto. Tuna epai ya Nzambe. Tuna pa Nzambe. Tuna epai ya pastere. Batuna Valeria moto. Batuna epai ya pasteur Terminator. Babi Valère mère bio tuna et pas ya pasteur Terminator ayebisa yo. Amen. Oboyi okosa mokili na yo. En tout cas na sepeli na bandeko nyonso bayo kotala ngamba mobali na nga pasteur Terminator ayo kotala nga na sepeli na moni ba frère na nga moni ma pipo na moni grâce ya kibangula na moni Thierry. Babi les grands réalisateurs na solo la vérité. En tout cas na pesimbote na boss Alex. Balobi boss de boss mutambongo amuninga note quoi. Na pesimbote na babi colonel Charles Samba. Na auberge na kati ya Brazzaville kala tête ozoya après jour de nuit de noces na biso tozoya kuna na ligne de miel. En tout cas, Birado, presse des Amonda. Ah, Birado presse des Amonda. Birado presse des Amonda. 1000 visas. Il y a des personnes bon trop na TikTok. Ah, on a Tabaka trop na TikTok. 1000 visas. Oui, il y a Kabambon. Il y a au jour au mariage de 1000 visas. En plus, Karine Mokonzi. La baronne. Karine Mokonzi, la baronne. Et puis, il y a mon roi Karine. Il y a solo. Mon roi mère de la Chine. Oui. Oui. Mais. Karine Mokonzi yoki. La baronne. Non, mon dengue moko vraiment. Non, mon dengue moko na Karine. Karine Mokonzi, non, c'est la cadeau, non, c'est la cadeau à mariage na biso. Non, c'est la faire part na yo et sa mère bio bien quoi. Et puis que, non, non, c'est le billet. Il y a déjà rien en Belgique. Ouais, la force. Mais la force c'est Sili. Oh là là, tu raté. La force c'est Sili. Ouais, la force a Sili. Mais évitez. Non, je l'ai pas puis. Est-ce que beaucoup font d'accord parce qu'il va bien aussi là. Tu vas d'accord ni. Bien on font d'accord ni. Bien on a l'idée j'ai essayé de ça mon ami. Ben oui. Ouais. Mais évitez la force a on union c'est Sili. Est-ce que nous avons la tribu ou bien la tribu qu'on a bien le monde aurait fait évidé. Parce que Nicolas Mdana, toi le thé, ça a juste des nuances. Passe à 2 minutes. Merde. Merci.
Na ya to coopérer. Mais faut c'est ma mère. Ah merde s'il te plaît, au serre. Et c'est le côté, c'est la carte, vous savez pas en tout cas dans les vidéos ça au poste à personne sur la comment sur la côté ça là et les gens font mais la même et bon on a eu pas moto sur la kuna biloni. Au final il faut me rappeler à Dijon. Biloni. Ah ça lié à ça mais est-ce que pourquoi me rappeler à Dijon? Viens. Mais tout ne au niveau du ciel. Alors, Balobi, Pasteur Terminator, na kati ya Dijon. Pasteur Terminator, yeyo, na kati ya Dijon. Pasteur Terminator, vous allez vraiment avoir ça. Matubayoka. Moi, je s'appelle grâce à ma femme, je suis arrivé à Dijon. La commune de Dijon, na bokasi ya mwasi nanga, et na bokasi ya ngamo mobile nae. La commune de Dijon, on est ensemble, en famille. C'est ma femme, maman bio, mère bio. Mère bio, Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neyebi te. Yaka, tokiti na metro Château Wakayau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina lula metro. Sapaka mukolo boya takota kusamusanga. Bisa tani ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepo na kolongola batampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Où est vindi? Non non. Yo je m'en atte. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Akosa bino te ye moto banda makambo ngo kala Awa toza boya te nango Nicole Malonga. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art avec l'artiste peintre Gozen Matuidi.
le pro.